Surtout bakinois bayebaka importance ya ponctualité te soki babengi na musala tope esika songolo na 6h yo bimi 10h. Pasteur Bonansembo gara expliquer biso nanu. Bandeko ba français baloba ete la ponctualité et la politesse des grands. C'est-à-dire que boboto et yebanaka à partir ya ndenge ozali koto sangonga. Kasi na bakini oyo batu ebele basalaka ponctuel te na ba rendez-vous. Batu ebele pe basalaka ponctuel te na eska ya mosala to na ba classe. Alobi na yo ke akoya na 8h okomona ye na 12h. Mosala ya bandanga 6h ye azoya na 9h. Pe parfois akosenga ta bolimbisite. Pona nini ezaleli ya boye. Lokole! Likamba ponctualité est très nécessaire. Ceux qui vont passer ni rendez-vous na mutu beaucoup t'en a parfois à 8h. Yo oye kobima 10h soit 11h. En tout cas, et là il faut qu'on s'excuse. Ce qu'on s'excuse est bien parce que au moment où mutu anangonga na soit misala na yenga kia sala tiki yango aye alandina nu rendez-vous au bopesana kina ye yo siko ovandisi na nu ti oye kobima na retard au s'excuser en tout cas eza malamu te. Tour de la ponctualité kaka par rapport à moto yo bengi cité mais par rapport à yo be moto yo si moto ya 6h par exemple ou bien 22h to fixer per rendez-vous par rapport biso pe to zelaye e wana boya ndeko ya Congo ponctualité esengeli ekotela yo ti na makila ya nzoto atako okeye epa ya bato talaka pe ngonga ya kozonga ndako oli ovandela batu bazo baye na kiti yo zo kipete masolo sili masolo ndeko ndimelanga ke ponctualité eza lipamboli kokamwa iya sol